Bande konanga, mbote na bino, j'espère que vous allez bien. Naza na lisola mukia ope sabino ezali en fait une histoire, un témoignage ande komobali ape singa lisolo na il y a déjà très longtemps. Le Bible à l'époque mon nazaki encore na Kinshasa, surtout na ba époque dans les années 90, ba concert zaki vraiment comme on dit à son apogée mona. Non tant komba artiste te bien que ba pesinga komba groupe ango, un groupe légendaire, un groupe franchement phénoménal. Ayebi singa mona bato bazalaki ebele, mais c'est quand tozalaki na foule, je ressentais pas cette atmosphère, ezalaki atmosphère ya joie, les gens étaient joyeux, c'était vraiment bien, ambiance et tout et tout. Sikoyo, mutu mosusu apesa yanga mbongo nakende remettre, parce que cette personne n'osait pas aller remettre mbongo, ndenge ezalaka na baconcert, bato bakende kopesa baartiste be badanseuse mbongo, bref, musicien, voilà, ou chanteur, donc voilà. Sikoyo alobi muna, aussitôt je m'avançais, na sentir solo moko, mais en fait, je me suis dit, mais les gens, ils sont bouchés du nez ou quoi? Ou bien nzambe ta débouché nga, zolo nanga, pono ka solango. En fait, c'est comme si Dieu m'a bloqué. Passage à mon nzamba bloqué nga, et j'ai pas compris na ki na chair de poule aussi longtemps muna, je sais pas, na sala ki demi-tour. Mais bato pe ba se rendre compte parce que bato bazalaki belé full na concert. En fait, ezali mutu na ressenti na ye. Depuis ce jour-là, monanga, les concerts, ezala na epoto, ezala je ne sais quoi, na koka susute, ceux qui n'ont yoka, na taliba, na télévision, ceux qui n'a ke fête, na yoki nanga musique, na bini, menga na kende concert, na koka susute, na oka somo, solango, na koki ko déterminer solango te. Solo ya nini, solo ya nani, je sais pas. Mais, et puis, on a zongi na foule, il y avait pas cette odeur. Pendant que je m'avançais, na koma qui proche devant le podium, mon âge te dit solo wana, yangwana nga ba musique mondaine, ba koki ba concert, na koma nanga ko éviter, na santa penza appel Saint-Esprit alinga kité. En tout cas, bande konanga o ezali solo na ye, mutu na mutu azali na conviction na ye, mutu na mutu azali na ressenti na ye. Eza ba tumsu ba okana ba tumsu musique ya metal te. Musique métallique, on est en batumsu ba yo karangote. Eza en batumsu pe ba ka ba musique mondaine te, kizi musique mondaine, musique amukili. Eza en batumsu su ba melaka pe masanga te. Eza en batumsu su ba melaka, je sais pas, par exemple champagne te. Donc na vie mutu na ndenge na ye, eza juste les solos de kamobali ya pe singa, soki bino boza pe na ba histoire similaire, boyebisanga, soki pe boza touché, boyebisanga na ba commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à bientôt, bandeko nanga. Merci.